Depuis Orchestre Banda, des albums déjà, Miyembe apprécié, un bon chanteur, mais au voyage à Kate. Pendant que on a mon master na yo, collègue na yo, bazo voyager, yo ozoti kalaka. Ibanda lobelo nini, étant que bosser. Ah, ouais. Bon, yo mo étant que bosser quoi. Bon, biso na éducation to koli nango, ibanda lobela rien pour biso déjà toi là, on a biso déjà bien. Donc, il y a la vie, chaque chose a son temps. Et bien, il y a un comment, on voyage kaka po, tant le monde a wata kuta tinda kubato wa saba mission te, ba kina ba poto, ba mettre relation et consort. Bonga muto na se la remusala, ou pandima. Yawe sunga papa Bélanger narkonja kende liboso, ata baja luba lobi, belobi na bango eko simbate, alino rionka, Obama. Yawe Sungaye Nathalie Guato Lando Batibuk extrême. Yé comme on est à la Miyembe, ba jeune pe anjilo ba jeune baza après yé ou ba yé après bango, soit zo yemba danser, ba petit Miyembe de yé ça le la père spirituel quoi. Ouais. Voilà baza grand frère na biso mabele donc na pesi mote sigazali donc biso na mabela biso eza lo rolande ti sobriquet kombo na Miyembe donc ba pepe Miyembe be bazali bona limite ke via lo ba ke pepe Miyembe za pe les fantoneto aza mokitane ka azwa koma Miyembe pona ke la di Miyembe comprendre bengelo komi oleli sangai bolingo pesa kinga ezalaki ya transition Boston mbuka Mandananga silite Kevin Mambu Bernadette Masengo botolinga ba dossier o négligé vinanga lokola code crédit o utiliser na combien valide te divoka na samwe breke ne bayaka tania o bayaka na borana noir wana susu kitawana si boro wa noir elo mo ya noir no kita mikoloti ndo yemi kilibwe de osika ya noir ya mabena webisa donc Miyembe ndo yemi kilibwe osika ka o ça la conteneur sonne quoi kokola nga elo mo ya F victime F victime ndeti nini nzimbo F victime tena poemba Zela Wemba nini Zela parle s'il te plaît nini nini wana yala nini ti moko ezala ngala misete utu na mogo yala nini moko ezana Zela ezokima moko ezana ezokima moko ezawana bakali obi kimi na hebisa Zela de yé va ntema falite Mesdames et messieurs, très heureux de vous savoir très nombreux en train d'attendre votre émission Royal Music. Enfin, je suis là pour vous présenter cette belle émission accompagnée de mon invité ce soir, la personne de Di Koko Miyembe. Lelo to solani mambebele to décortiquer déplacement na bango parce que baza en mission de service na Paris, baza na studio, bazo préparer album qui s'intitule Chemin de la gloire. Chemin de la gloire, tu as précision ensemble avec Miyembe parce que aza éligible à répondre à ma question nabiso par rapport il y a album où le plus attendu, album où lobissimo kili et déplacement na bango bayaki spécialement à Paris pour na studio. Tokolobela yango, tokolobela pe quelques productions à bango et puis bah répétition bah sali na Paris en tout cas c'était catastrophique. Tokosola on a Miyembe Di Koko Njilwa tozana ye awa. Merci à vous mesdames et messieurs fidèles internautes, nous sommes Congo Révolution, la chaîne qui vous informe en temps réel, la chaîne qui vous divertit. Mesdames et messieurs, ça pour autant monopoliser la parole, je suis là avec Miyembe Di Koko Njilwa. Bonjour ou bonsoir. Ah ouais. Melelona kanisio mingi mama. Bonjour anniversaire nanga ye komi peneo.
Invité bakolia bakomela masanga yokutu artisan nanga yozali te mama epa yozali soki okutani na occasion tinelanga opadose ata fololo esengo na ngai ekozala multiplier fois 2 normalement feta lelo ezali ya yo serment d'Hippocrate bamedese bakosalaka yanga ser mayo sala toujours mama nanga mama soki ozalaki kaka na bomoi ndele na sengi ozongisanga susu Prince Bakali Miyembe. Jour pour jour, mesdames et messieurs, je vous rappelle, depuis qu'il nous a laissé, Papa Wemba perd son âme, ça fait au moins 7 ans déjà, depuis Papa Wemba Koufatika Bisso. Lelo Miyembe a cotisé biso na hommage à Papa Wemba parce que musicien a Koufaraté. Musicien a Koufaraté tant que ba œuvre na ezali Torobandaro se rappeler Torobandaro yo kagaye toujours raison pour laquelle Miyembe a cotisé biso na belle émission na hommage à Papa Wemba. Encore une fois de plus, père son âme, notre légende culturelle Papa Wemba. Miyembe bonne santé. Bakali. Kolele kima na miswe kauki tindelanga réserve ya pinjolingo yao liteba sabi bresel na kokokate lisien ye na ebakite masango yo kombo amu elangwisa ke komisaka moto zoba na tikali sulara bolingo na yo ebata Kitoko Prince Bakali oyebi quoi. Voilà mionge mi demo quoi. Donc continue na kati émission te mais au continue de la sentiment mission. Na yebi sa yo Bakali oyebi donc musala na biso yango na mambozo le gars très pepele na kati à Paris. Musala vraiment eza ko évoluer kitoko donc to avancer mon ndambu quoi. Na ba travaux to ela kiawa. Yebi chemin de la gloire eza ba aventure te pour la rolongola mionge mi demo. Na rajouer sali na mboka yebi oza témoin. Miyembe combien de temps déjà côté à héritier Watanabe et puis na kata la Timwata? Ouais, na la Timwata. Bon, depuis orchestre banda, baba ane au la Tim Sali, baba ane on appelle la Sali na la Timwata quoi. Combien de vocaux? Ouais, na la Timwata, na 2 albums, na Sali ka 2 vocaux, na intervention moya. Na 2 interventions à Badio, na Gombe. Donc c'est ça quoi. Na retirada oyemba vocal nini? Na retirada na emba bolingo nanga oyo ya sashe bolingo nanga oyo ya sika tetendai pape mushoro boina yo zolola ndino motoki miyoyo esilite Pangusanga zolo Rachel Futa soki nazoyimba botika ngai bolingwa Gucci zanzolo ko cicatrice silakate miemba lela yo paperitia na bote wala retirada. Wana retirada. Voilà. On a mis ange mi démon. On a mis ange mi démon nambaki. Kananga netali banki zambeziki na moto na kimawapi ebata yakana lombango ulungulanga na pasi nazomona hanga ye manzeku naleli miembe naleli vieux comme na biche. Voilà. Mesdames et messieurs, il s'appelle Miyembe Dikoko. On évolue. Nous venons de commencer cette émission. Mesdames et messieurs, pour votre plaisir, merci à vous. Mes différents partenaires puis sponsors officiels, on qui est Belgique, on qui est Allemagne, covoiturage et Moko. Tam Tam Voyage avec Messeneo Tam Tam. Tam Tam Voyage, assurance, sécurité, wifi et bégayagate na kati ya voiture. Faites comme si vous êtes à la maison en train de suivre la télévision. Au salon, utilisez les téléphones, ça qui est téléphone, na yo connexion et bégayé. Na kati ya voiture, ya covoiturage, Tam Tam Voyage. Merci à toi, monsieur Néo Tam Tam. Merci à Marie-Hélène, patronne ya MHLMB. Mvandu, Tozana Willery, Tozana Bandal, Tozana Lemba. Merci à toi, Marie-Hélène. Et puis, merci infiniment à toi, Cashman de Paris. Cashman de Paris, l'homme qu'il faut. Merci à toi. Wanatou, ya Bruno Lubika Mbongo, ya propre Badani Chan ou les Chinois congolais. Miyembe, enfin, Nakati ya Kinshasa, et pardon, Nakati ya Poto.
Bo yaki nzela ya Grèce bokomi Paris omoni déjà des poteaux. Voyage na espace Schengen, mais avant to komana na voyage au ya espace Schengen. Depuis Orchestre Banda, des albums déjà, Miyembe apprécié, un bon chanteur, mais au voyage à Kate. Pendant que on a mon ba master na yo, ba collègue na yo, bazo voyager, yo ozoti kalaka. Ibanda lobelo nini, étant que bosser. Ah, ouais. Bon, yo mo étant que bosser quoi. Bon, biso na éducation to koli nango, ibanda lobela rien pour biso déjà toi là, on a biso déjà bien. Donc, il y a la vie, chaque chose à son temps. Et bien, il y a des comment on voyage kaka po tant mon la wata kuta tinda ku bato wa sa mission te ba kinda ba poto ba mettre relation et consort bonga muto na se la musala au pandimaka. Donc ezaka ke ba leader na biso bazara pe un mot aux mona ki ba chanteur basé belé comprend ba danseuse basé belé ba bureau basé belé un mot peu ba leader pe ba koma moi au moni na moi qui moi mbara ba ni na utala ki ba fona gérer makambo mena pour ça qui ne mais par rapport ya ba moyen il y a comme ma bato belé boy so comprendre mais na moté mana na souci qu'il faut voyager vous comprenez donc il y a moi consciemment na be qui était boss live et comme attend na mo et sans qui a bagité miembe voyage fois kende vous comprenez bon tellement peu biso to za en esprit entier ma wela esprit monter ma moto et on a za patient comprendre donc patience na ngande yango moniki boss live a moniki te mbalo miembe faut à mon appareil surtout que ça mon sala studio quoi comprendre ça mon sala studio ça mon sala biso bata voix déjà section na biso ya bata voix ndé pena et sing mon sala yo o te ko sala yango moninga a na markade babilo monsieur sala mamsou miembe côté discipline to lo basigle plan orchestration ko ya mamsou répétition en retard est-ce que miembe peut nous dire na bato bota biso partout dans le monde à sa discipline comme à répéter avant ce qui rendez-vous ça par rapport ya musala à comme attend bon to boite banzela pe to ya ka msuko kuta na embouteillage ko kuta na pe na ma problème on a parlé ko kuta na pe nzoto za bien té tout ça mais nga personnellement na ça effort na za avant na ba répétition na ça effort na za présent na ba activité na biso ya groupe donc c'est ça quoi. C'est ça, bon, on a limité les boss dans la couille et le roi le bail on a qui la l'autre qui va voir les apports à retard tout pour na ba. T'es na bon côté. Ça juste ça neli quoi. Ba tout se pas la bongo. Voilà, ndé qui neli donc voilà. Na sara tout na sara apte, na sara tout na sara présent, na sara tout na sara avant, na ba répétition, na ba activité tout étali la team moi quoi. Voilà, pour on est musa na biso. Très bien. Alors, avant au Bandana Wata album retirada avant kota groupe Latimwata au beta d'un orchestre moroboy bon biso bon yebi biso za bana nchangu mukusa musique bana biso wana bomwana bon na bomwana déjà depuis ba banchik na ba collège bonsomi na banda déjà ko moi moto musique comme un quoi après ça na l'équipe na ba orchestre biso ba changu kuna orchestre biso ya mabele quoi aleki na ba petro ko na ba saint au moins to ba quatre biso pas venir biso ba just bilé na ninga ba njili wana na l'équipe amanda chante comment on pata na pese mote oui kuna pe na beta na ebi oui na beta je suis kuna zo vocalement boy na nzemo patience na mokili Socrate mo epesa kabozui na la vie ya moto makasi na ngai ya mwana mobali lelo efuti bomengo omoye kuna na embaka ya manda zali ne mwana nzambi tate ya wesunga papa Bélanger na archange kende liboso ata baja lubalobi belobi na bango ekosimba te alinorionka ubama yawe sungaye Nathalie Guato lando batibuk extrême après wana na emba sunze momo bandi na ngolelo te kuna na embaka voilà toujours na je suis na on je suis OK kosilisa pelo kumunanga ite papa ye olezo sala yo ezali se ekwiti ya bomengo yebisa bato baebake olangwe na yo mosolo tango moto ekozonga okozongela ndako na yo liduso litoi atekomi monene boucle d'oreille babwakaka te keba ya ale maza
Voilà, je suis quoi. Miyembe. Oui, vite on zoe ma boue non mon ambalamo ba ya Teddy Voka. Voilà, il y a Teddy Voka, garçon référence. Ba Gilles Oh, Vassimba, il y a Tania Mukoko. Gilles Vassimba solo bois il faut tirer infinitif. Infinitif Gilles Vassimba Star Angeli, il y a Tania Mukoko. Il y a Nico Coladjo la musique. De Panama. Aïe, là il est bizarre. Frère Chalana maquette la ville de Nebraska en tout cas. Tania Bayaka. On dit quoi Breken Bayaka donc défendation de la gendarmerie quoi. Merci. Voilà, il y a Nico Kola, on appelle son beau Tebele, il y a Bruno Lubika Mongo, il y a propre Dani Chandou, les Chinois congolais, merci pour tout. Voilà. Dani Chandou, merci à toi. Merci infiniment à Patrick Baraka, eau potable, les boss, Patoya Rivonia. Ouais, Nalushi. Voilà. Il passe à des guichets. Il y a Lubumbashi, il y a Kolwezi, il y a Goma, bientôt Bruxelles. Voilà. Patrick Baraka, les boss, les milliardaires. Merci Junior Yombo. Il y a Mère Nabiso Gisèle Zina, on appelle son beau Tebele, Junior Yombo. Frère Chalana Maketa, bientôt Bolozoa, album. Na kati ya ville ya Nebraska on a 6 titres mama na album Boyoka yango avec notre frère congolais na kati ya ville ya Nebraska frère Chalana Maketa je vous salue et puis salut à mon na Saint-Denis na porte de Paris wana salon Okito Kota Vilain Bimabo parce que coiffure ba kati lo wana fola la pongi merci meilleur salon na kati ya Saint-Denis na France salon Okito je vous salue Miyembe est-il vrai parce que batu ba benga inga ba bi prince bakalozo ya Miyembe grand chanteur zo ya Miyembe njilwa osana identité wana déjà des identités artiste musicien chanteur bon chanteur et puis njilwa njili toyebi yango eza commune ya banduleman et surtout musicien so abimi na njili ba qualifier déjà bon musicien kombo wana ya Miyembe ozwa yango pa ya ndeko na biso artiste na biso Ladi Miyembe parce que toyoka ki alobai que yé comme on est à Ladi Miyembe ba jeune pe anjilo ba jeune baza après yé ou ba yé après bango so azo yemba danser ba petit Miyembe de ya za logo la père spirituel quoi. Ouais. Voilà baza ba grand frère na biso mabele donc na pesi mote sika zali donc biso na mabela biso eza le rôle ndeti sobriquet kombo na Miyembe donc ba pepe Miyembe be bazali on limite ki vers le ba pepe Miyembe za pe les fantoneto aza mokitane ka azwa koma Miyembe pona ke Ladi Miyembe comprendre donc Miyembe za komo mo bo eza le rôle ndeti donc soki obima ka na njili ba bengo njilwa comprendre so za mwana ya bandal babenga bana bandaloa so comprendre donc za pe biso na njili so za chanteur déjà oza mutu aloyembo hein ba za sobriquet wana quoi Miyembe quoi ninga babenga na bele na botana kumba ya Dikoko sous Glody Dikoko Miyembe ne pe ba Ladi Miyembe ba pepe Miyembe oza comprendre donc ça par rapport ya wana et puis et ça m'a bête suivi par le bibongo pour bisinga na zapi mwana bango ha ngaza mwana bango tonga na zamukira banda ko yoka bango déjà ndenge bango ba évoluer carrière tout ça voilà inspirant nga pe na msusu moni ne pe manda chante ba inspirant nga indeti baba biandonga ba inspirant nga on parle ndeti ba inspirant jenga ka comprendre donc ils a bongo quoi hein donc eza bongo donc komboana eza ki mabele nde pesanga komboana ki Dikoko Miyembe po eza yepena te mabele te oui mabele oye pe alanda vie otangi komboana voilà te ye Ladi Miyembe ye Ladi Miyembe déjà Ladi Miyembe pepe Miyembe Dikoko Miyembe donc eza moi komo mo boy OK na mabele na biso se ba confirmer ko za chanteur makambo za chanteur mo boy déjà que satisfaire bango o ayokisi matoi na bango elengi ba opeso kombo wana mais non plus eza kombo mo ba ko confirmer pour na Ladi Miyembe te mais ça confirmation ka so za bo chanteur oyemba bien na ba donc toi bandoi musical quoi boza bandoi musical mais Olanda ka yete mais pas la voix na yete comment na Miyembe za pona yete te oh et ça pour nene ngaza Dikoko ya Ladi donc mais Miyembe par rapport ya mabele nde ba pesa kombo wana wana bwana njili quartier combien bon ngana njili na ba quartier belé na njili na ba quartier belé na 7 na za na 8 na za na 1 na za na 13 na za 4 na za donc njili momba tunjili quoi merci beaucoup enfin Miyembe na kata poto oyebi tango ye poto
natunaki Rosaline Rosie Spiritas Mama Rosa natuni na eske miyembe pe aye abime bakali laisse tomber miyembe aye poto tango déjà basengaki passeport na yo bokoti pe ambassade bayebi mnoki boya poto elobelaki onini miyembe ouais esalanga bien namonaki tango ekoki quoi rêve nanga ekoki par rapport que ponga mona zaki ya mona kovanda bomona sa mutema na milobela na mona poto molale mona butu mensonge mo tchamo ba ngana mona poto mais eka ninga ya makanisi ozo comprendre les jours ba ça réviser bimi bon na mona ki ya donc mamona ndo kanisa ki ndi nzambe mutabana ko kanisa na molimo be na motema nanga quoi donc yango moni salanga plaisir à trop petit les salanga plaisir ta lelo na vaino na plateau na pana mapona ndo taloka ka na talaka abakali to zaki na ba jires foudra to baluka na pa vela bisabo ya kabine na ni chimsi ka bengela l'homme de immeuble ka bengela muto na parigo brisel et puis la molonge mo dame balini na parler moi na bakala ndo kivela muto na putu et puis son maman méchant ce côté le sengwa lo to vandi boy bakali donc en tout cas et ça l'a plaisir peut ça un plaisir merci Belén na cause nosa merci Belén na maman Charlotte Yabito mama wota mokonzi nanga merci na nzambe wa pesi biso pema na grâce merci na iso mobali ya pongo pontiac ani balela merci na maître Kevin Cheval Bogara wa maître de Dishung de la défense Junior Bongongo Junior Tchefou Mike Lovalova roi d'esprit mon père spirituel Bobo Beloy Teddy Foka garçon référence Brecken Bayaka donc en tout cas Brecken Bayaka à la l'infinitif motema atadi ya Teddy Foka voilà ndeko banikes bayaka ndeko ya batania bayaka neti bino njili bolingana kama kasi mais oui kinda loete non tokina partout mais yo bakali barumbu bino ka njila njilwa tokinda ka o côté na bino kuna basona kin so koti kutu wenzazandu tu changuti zandu chango te na bipona bolingo po Brecken bayaka njilwazi kasi ya on lobiti bolingo ba chinois la cité faut pas la Chine aux États-Unis faut France bani ma au longa chinois te a toujours mis sous mikie on comprend moi hi ho is longa te donc c'est un peu ça quoi alors tous on a les solo na biso au match avion bala moko poto à Grèce na Grèce suka la mona pe wa master msupe kuna Grèce ona mona pe kala isalanga bien Rosaline Rosie aebi na expliquer ke mambo ke en tout cas mère poteza poto mena moni su poto msusu donc wa pe la mona yo ndo na zaki na Turquie na mona poto na zina comme la Grèce pe na mona poto mena moni su poto na ba poto ese mo belé quoi moni poto ya Grèce poto na poto za ba plaisir non voilà. Poto à Grèce na poto à France plaisir oyo retrouver là wapi bon ezaka partout mais ezaka ke poto na poto senti permis kili kasi na obite poto à Grèce ezaka poto na ndenge nango poto à France pe za ndenge nango ndenge poto à Turquie pe za na ndenge nango yo sepel na o wapi ah bon tous les trois et lui la moni neti on ça qu'il a joué dans comme poto à France OK va tout refaire. OK va tout refaire. Voilà ce qu'on a boulé J3 Moyeke et Inkisi et Imagi Eric Vici on a boulé bango quoi on a boulé sous il y a palais donc au azana mikolo azo ça ba travaux non so Roli Kachama il y a ba Christelle Kachama Mondele donc en tout cas on a joie quoi bakali comme à Paris boza pour combien de temps à pour la studio personne na programme non tout ba séance studio zo les bah pour le moment na gogi ko pesa opena tango te poko ya wa tokomi na ba programme moi kili comme moi belé tokomi ko poussa ba date donc mampela tokomi moi chargé quoi donc ko na pesu bato Canada ba ozi biso pour la présence physique donc mambo ko moi genre donc précision tout na ba programme tout je crois mercredi jeudi tout ça ba séance à répétition donc je crois les patrons à go pesa tu as qu'à pesa quoi donc pour le moment bien tous on a continuer la séance à studio puis les 6 tous on
na Saint-Étienne, après on a na Orléans, Orléans. Les 13 dans mon qui tout le programme qui je crois les 10 ou 11 mais na mon les 13 tout ça c'est la production donc c'est que bien bozonga qui dans les 10 voilà parce que les 13 dans Orléans voilà ils a confirmé donc oui bon na mon déjà ba fiche c'est que ni na biso yemo na on peut sa confirmation il y a production quoi mais nengoza à Paris to solana sur les plans famille gilloise bayambi au kitoko très kitoko vraiment très kitoko nazawana na ba vie na ngai nazawana ba masala ngai nazawana na ba famille nazawana na ba famille na biso pe musicale nazawana pe na bino ba journaliste ba nini donc en tout cas je me retrouve quoi ba spiritas banda o se plaindre ba commentaire au banda otala yango banda il a toujours oya poto miyembe fois ya poto miyembe fois voyager voilà miyembe enfin ozana poto est-ce que miyembe avant répondre à la question oyo pe ça impressionne on aux allez na poto ngana on préféré au sala la bas spiritas na ba fanya la bonne musique même moi vocal moko ya muka pour continuer la question nga Vinanga ekoma modele pona yogo gane paperitiana Brooklyn na bébé Jersey bakoloba bakolembe goga kipate mwana yabi tule kia Pontiac soki lelo nazoyemba miyembe eza pona banjilo na bana nchangu baspirita senanga na lela soki lelo nazoyemba boyoroli kashama ye pona yo bayakose hebege vocal on a yoga on a répétition au bosala ina liesen et ça au improvisation au sala qui na répétition ou eza babiloko banda na de pikin pour yoga on a un album te loko on les a inspiration o yaka ndina ko yeloko na yebela yo boyete kabengelo komiolelisa ngai bolingo pesaki ngai ezalaki ya transition Boston mbuka mandananga esilite o Kevin Mambu Bernadette Masengo botolinga ba dossier o négligé vinanga lokola code crédit o utiliser na combien valide te divoka na samwe breke ne bayaka tania o bayaka Gilvananga Starangilie. On comprend. Donc, baligné zali quoi, baligné za. Avant la côte la curiosité, au monde na tikali. Mokili ba ebi diage no bakali so atikali bongo seka sepel na makambwana. Ba mama Emiline Nzemba ya tous pepele ya mbetolo, balinga ka bongo. Voilà. Ba balinga ba mona bakala Rosaline Rosi. Wala pena ya parler Rosaline Rosi na pese mbote belé. Ba Brenda Kaembe. Ba ya Willy Pensiene, ba ya Willy Sionga, ba ya Bedo Pensiene, ba champion adol, ba japonais mwanzaka songo coiffeur international. Mais na linga na yeba, pona yoki ba parole mo na kati wana. Au côté no yembeli soki wata mwana ya bintu vocal ngo zandeni o bandela biso vocal ngo eza mystique lo bandela na to yo bien nanga e koma modele pona yogo gane paperitiana Brooklyn na bébé Jersey bakoloba bakolembe voka kipate mwana ya bintu leki ya Pontiac soki lelo nazoyemba miyembe eza pona isomo bali pegidi binga nanga na lela soki lelo nazoyemba boye pongo Pontiac eza pona bebe diala na bebe trelor nanga miyemba lela Gucci nanga ye papa nanga olatime wate bana mapamboli inge miyemba lela bebe oh Charlie oh Rubenga mpaka lingomba ya bana pese motebele miyembe oyoka vocal oyo et ça vocal il y a gratitude oh ça la reconnaissance vis-à-vis à héritier Watanabe voilà lelo so sa miyembe monde yebio orientation musicale professionnelle c'est grâce à héritier Watanabe c'est ça est-ce que na vocal oyo sali batu dia ba lobela voix oyo bimisa neza ya quel artiste musicien ando ya ça nga ba bisu ba yo ko ba couleur avec bailo
Très bien. Bah ça nga bon kasi nga pe ton na travailler on na idée avec bailo pour la tali journée on peut na avec bailo moi trop na parler ton na na avec moi trop na ah balini on va kende oyo na ko imbela pe wa telo mo bo pe ya et ça là pe bien na nenge ya malpona oka via lubami servi quoi va imami ba chanson mo bo éducatif ba nini aimba mo ba umpan mambo mutu ya quoi mambo yotala ba vie abatu ba nini dans la boule pe na vie nanga on pa ya on na tele ya no be vie nanga comme modèle pour na yo gogan pour na gogan père nanga tsala ko pelenga ta moto te mais wa ta pelenga marque X sa plaque on prend karango esato teka ya pembe ya sika ya rouge vanda makambu yo moko kumba to bakumba aza rouge vanda pena calme akoma kimia oza kara rouge to ala na Moïse ba ben ton Moïse simbisenga mo l'opposant automatique débord car le roi Moïse déjà simbisenga donc mbala mo oui koli déjà na koma maître ya mabena o mo kuma yo mo mais jour ya kino na ngamona plus borana noir so yo comme ça njili ala foya osanga na aéroport na biso donc na borana noir wana susu yo kitawana ici boro wa pe noir oh elo mo ya noir na okita mikoloti ndo ye mikilibo de osika ya noir ya mabena we bisa donc miye ndo mikilibo osika o ça la conteneur et là la té daje ve la on valo bazana osaba travaux wana e uti pa ya ve na ngai na PCP mbote Chris Magema Rolls Rolls Magema yem tabule ne lokana vena miso panjili kaka ils avaient moins ta bientôt atambola ya sika 0-0 pena donc ah bon naibisa de miyemba su Dakar oh vitesse te naibisa naza na Gucci naza na Chris Magema misa wata bakotika la balongola idea na pa miyembe wana eza bayuma wana eza bato bana vision te très bien biso to bato to oza musana biso to boule carrière lobby pe banini nazala pe mutu donc ba wata so bazaki bato ke ba première poto na ba planara Europe mais mususu lelo biso to za boete ozo pan donc photo landa idéologie à grand prêtre des prêtres pour biso pe to zo gloire quoi on ni lelo to na chemin de la gloire voilà. Alors, tout cela un tout petit peu pour l'album On a chemin de la gloire. Oui, ça troisième album il y a orchestre latino album il y a Héritier Watanabe. Voilà. Vous avez combien de vocaux na kati? Bon, on a minute né na travailler na bigé na ozo espace belé pour prêtre na minute agent tous en ba cœur. Na tous en ba boula ba cœur, ba nini pam après ça to bandasko yo mon amoto azana vocal na e. Ayoki chanson, ayoki thème à proposer prêtre d'ailleurs mon inga pe jour on a la té moi stylo moi feuille nazo koma déjà banze moto bi ba tanango donc on prépare pour près da ba bombe quoi comprends pour ce pas tabiga miembe ne logo robetani tan a robetani tan donc on a apte quoi donc c'est un peu ça. Tu t'inspires à quoi? Sur Vandi pe aboya et loko boye inspiration na makasi ya nani? Bon inspiration na ngai penza mingi ya na pongia so lali ozolota so lali na bandu kanisa ko kanisa ne meminga na ndoto meminga na inspiration so la mukyo ala na maîtrise na ngelo na lota na maîtrise voilà eza grâce quoi okoma kambala moko to eza grâce so bimbosko na banzo koma okoma pe ba chant wana ozanga te père musana biso ya wana okoma de chant depuis badadou mais oui obligé nga banda okoma de chanson na âge à 13 ans ah bon na P12 na collège Bonsomi pour biso kuna to na système à surveillant donc to ça dégon na bovan na chicks ko ba surveillant ba zo tambola na école pour batala ba ni ba déranger na ba ni no ba zo tanga comprendre so nga place na ezaki olena banda ko tanga ba cours mais na zo koma Ok. Donc des pinchiki quoi. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. On évolue. Il s'appelle Miyembe. Nous sommes bel et bien avec Di Coco Miyembe, l'artiste et musicien qui évolue bel et bien au sein du groupe Team Watt à l'orchestre cher à Héritier Watanabe. L'artiste était vite fait en Belgique ensemble avec quelques musiciens. C'est danseuses en tout cas. Bah, Regagna déjà France, Baza Awa. Toujours pour la séance, il y a studio, il y a album, Chemin de la gloire. En tout cas, vous en avez besoin de contact. Vous en avez besoin de dédicacer bino. Vous en avez besoin beaucoup de contact avec les musiciens. Numéro eza wana bobenga to chamno na contact na ba musicien parce que eza musala na bango, vous allez na posa ba yemba yo ba dédicacer yo album ya ngwane zoya.
l'album Chemin de la Gloire. Miyembe bako yemba. Yangwana na yambi lelo pour na plaisir na bino bo senga kinga miyembe. To bakali prince moi na roi yambe la biso miyembe. Miyembe yo na plateau na biso. Monde des autres la biso ba Cashman de Paris. L'homme qui arrête l'état, l'homme qu'il faut. Cashman de Paris, je te salue. Bah, Adelar Menga, Héros Million. Bah, Gaëta Sandoukou Boakalongo. Tims Kabengele, l'homme des immeubles. Miyembe Yeyo. Patrick Baraka, Eau Potable, les boss. Et puis Junior Yombo, il y a Gisèle Zinda. Mais je vous rappelle que ce qui est Belgique, ce qui est Allemagne, covoiturage, et ça tam tam voyage. En tout cas, sécurité, ça qu'on a assuré, voiture, il y a bien, prix abordable, contacté, Néo Tam Tam. Merci frère Chalan Maketa Nakati, ville à Nebraska. Avec album Nae Toroyo Kango cette année. Maman album, ils ont 6 chansons. Boroyo Kabanzembo Moko édifiant. Boroyo Kabanzembo Moko Soko Vandi Boye. Pour ça, Mokile continue de 2500. Parce que ils ont amaté à la Katiwana ils ont réconforté Bisso. Alors, Miyembe, tu continues toujours émission Nabiso. Tout le monde qui est artiste et musicien, Gigola, Akoufa Gatika, Bisso personnel, aux artistes et musiciens chanteurs, on ne peut pas s'en passer pour que Toko avant, sans Toko Manapoewana, un mot pour na Gigola, ou Atika Bisso, ou à chanteur comme yo. Voilà, donc, on a pour DJ là, on a penza. Ok. On a les listes DJ, ma bé, donc. Oui, bagé personnellement. Donc on a une minute pour la DJ quoi. Ok. Une minute de silence par rapport à l'idéologie. Donc Junior Lucevic a ébi mambo na oloba. Donc biso vraiment na nenga idéologie na biso to kabula na ba tout quel que soit dans le monde musical ou eza oche. Mais DJ na mona biso ça biso pas si ko perdre DJ na mokili na biso musique pour azaki pe mouvement azaki utile malgré mamne tout na ba dérangement azaki na ko sekisa tout ça ba mouvement là to lingaka au moins trop pour to mesana na digital mon abiso mais nzamba si natana yo alinga ko zo masolo mais malgré tampene ko ka non te pour abiso pour to zaki na posta na enano mais toujours a choix te présenter la abiso tout donc digital a pe manakimna na bi kala mita fo bakunda lobby donc bato baza na kine kuna vraiment beaucoup de digi na kimia to boy ba problème to boy ba désordre to boy yo bon to boy te ho boy to lingi ba tuté eza fait eza matanga te donc mutu to azala wana pour kabula mawana vient biso ferego là je suis des nuances donc en tout cas tout ça de cœur quoi la famille ça la moi lo moi DJ ebi oh ça c'est plaisir parce que Jean-Paul Welly de London baotala les londoniens maman Emily Nzimba ya tous pepele ya mbetolo ba ya Gauthier mascotte enchaîneur des banques ba ya Jamal Mukuna eza net na elo wa digizela elo mo beta mama wiva beni samara maingo benite tomelani vino elembongo ya bolingo tomelani vino elembongo ya ba Kristu Bamami babina la rumba sambada Krista bilabina la rumba sambada Etikala le molokola Mireille la Grodam de Bruxelles Chibinu wengo Okomi singe sika na lingaka Isakala langwe Ebi manano Junior Lucevic na s'inspirer na question moko Batu baba inanga bakalo ya mamiyembe wala kirie miyembe a grand chanteur na mone loko sali au vocal oyo ekotinga mamona poser question o sailanga ata 3 vocaux ou oyemenga quelques chansons il y a 3 orchestres seulement 3 chansons il y a chaque orchestre orchestre des amis là il vocal moké ou improvisation orchestre orchestre né orchestre maison mère moi lo mota ya moké ata 2 secondes et l'homme m'a mouké na bandia na to continue maison mère desi anan pour maison mère les avancées maison mère où tu vas faire baba biba là dis donc maison mère ya maison mère o batu baba yo ya migra chanteur to yo kai maison mère c'est là non ah faut n'aimer vemo quoi nazalaka na souci ya Blandine Pemba na lingaki Tache tikala na motema ngo ekolongwa kave motema elobaka ti solo na memi ngambo soki ndoto pervision nyonso na kidiba miso eyokaka soni
me tikalaka kaka courage na yo nasala nyonso na mikitisa epai na yo nasala nyonso na mikitisa kasi yo ndima ngai te mwa bipala ezangaka te na bolingo kolinga te lobi yokufa bakunda na bosa na image oyo nazalaki kotala oyo mpe nazalaki kolula ye mama yo nde dokotolo na ngai osilisi ngai posa na motema nani akobikisa donc c'est ça quoi wana emi ave na biso sone kwa kokola biso ngai lo moko ya F victime F victime ndeti nini nzimbo F victime tena poemba zela na poemba nini zela parole s'il te plaît nini ezala nini owana yala nini moko ezala ngala misete otulanga moko yala nini moko ezana zela ezokima moko ezana ezokima moko eza wana bakali ebike kimi nayebisa zela deyo ibanite mafali te yonalwasiko nzembo mo boyo alingaka mingi nzembo mo boye yave na biso te yimbataka o ata olinga mingi te me oyebi zela naoluka ngo nzembo mo pe ngai mwana lora yako seka na nunga na mo na nzela mino na yo na kingo zomie victime wana ke latino ya F victime wala orchestre ya prêtre ya ok kuna oyimba nini boyimba lora na mono ke na bien lora yako seka na nunga na mo na nzela mino na yo ya kingo zomie ngana kufela bomengo elingi nango ngai te kasi nzamba pesanga selika boyelo kweluti motu ya na lavie menkombo nango bolingo lora tambolaka lokola extraterrestre lorenzo nanga kitoko sheri yeye sukali na yo lekiato ya mafuta nzoi soki liweye na kosenga ezonga mokolo mosusu tozalaka na yo nefiska tambala moko na mvula santima wane kozala éternellement koleka tafetia bonane ebrekene bayaka wapi lore bongolanga Gilles basimba nanga nalinga ye bongolanga akzalabela zete divoka bongo nanga Emma Mila Jordi Mila voilà c'est ça oui bango Jordi Mila on a biso à parler Emma Mila on a PDG voilà PDG Emma Mila Jordi Mila Emma Mila na peso mbote belé danger Yasuka Rosa Langelomo ya Villanova wana Yasuka do clotigi wana poto aussi ça déjà émission ya Villanova ya Fabro wana ya Vieno Fabro wana dans sala wana Vieno a palais ala vena ngate bon yo fiango yo bon ya ebi age na nga ebi age na ala artiste congolais oui ya tayo oh bon Fabro ya lugalon Fabro gaza la vie là ode te ok mulai trop na bien zano na mikanzembo ya te di poka zana mikanon nzembo moko na mikanon nzembo yo kote sko mikile yo ka bakali Andy ministre le plus important, je te salue Andy ministre. Andy ministre Nzongo. Et que bon. Donc il y a un tabet vocal. Et là on est caca.
Bolingo ya Diego, ivi matundu Diego alela, ivi matundu Diego alingaka na motema, olinga mutu na katia motema pesa, nango kaka loye ya nature, Blandine Pemba, loi de la nature loba, lisusu boye, keze mateza ya mapasa bakumba kase na mwasi monko, ivi matundu, eske na jali, Mozali bozo jana motema pour koko monyoko l'esprit nanga. Est-ce que excellence ezali na motema ida okapi yazala kebenganga bébé pour koko myon changer. No makanisi Dorothée Mafuta. Il y a Dorothée Mafuta. Voilà, c'est ça. Na pesi mbote. Okay. Merci beaucoup pour l'exercice. On a pesi il y a 3 orchestres. Okay. Cet artiste musicien, mesdames et messieurs, c'est pas pour rien. J'ai très vite compris, c'est pas pour rien. Babenga kaye beau chanteur. Batu ba réclama kaye. Soki même azoyemba osala ba vocaux na yena ba répétition na ba concert asala ga ba bus. Parce que public ba comprendre que asa artiste et musicien. Il y a des artistes et musiciens ba ça ba pot de flair. Et yemeli muke grimace belé. Na linga ki to sala ba exercice pour comprendre capacité à cet artiste ou à plateau nanga ou à invité nanga ya Royal Music. Voilà. C'est un grand plaisir pour moi. Ya au monde qui ba chaîne bazo yemba kitoko boui. Grimace les a trop mais yembe les a trop. Merci encore, félicitations à toi. OK, merci beaucoup à vous. Au monde qui exercice au moko bondo sana kinbo na mona ki pe le ka émission ngo. Mais les jours émission salamaki Bambasi to mona ibango na musicien lati mwata place aux alaki est-ce que au milobela iki il fallait nga pena zalawana parole wana elaki yo ya bon po eza musala biso donc concurrence eza ka loyal eza teke ya ba guerre eza teke ya mitema ko ina na comprendre est-ce que lisana koyemba ezali vina pati masaki di thaïlandais abi donc sika oyo lisano ko ya koyemba eza nditi biso boye donc esinga foko sala wana pe bosala na baninga donc ndaka bongo po za mo changement ya échange mo na episode obenga échange culturel mo bani voilà dans sens wana quoi donc ton amona pe smoke asaki battle wana na banoko en tout cas na sepela ki forme na mona ke boende zalaka quoi zo poussa ce qu'on a batteur gagnant azalaka perda pe azalaka entre smoke je les salue smoke voilà na ba musicien ya fali banan ba bien. Ah, t'es mais bah toi moka bete ba moi pona yo te na tino grand chanteur yo grand chanteur te mais ngai naza boy ngai na ko ikoloba te na place ya bato yo o balanda biso po bino nde boza ba bango nde baza ba konzi na biso quoi tout servoir ka mais retour et uta na ba parler mais na okai na tele na ba réseaux sociaux pe ka nde biso tout total na mona ba commentaire à bato na mona ba publication ya ba page ba nini ba bino donc il y a pas moyen quoi moi qui pena donc à bête ba kao. Merci to comme na sur émission na biso plaisir à toi yamba yo monde etalayo de partout partout dans le monde ba otala biso na Congo Révolution. Merci Michel Kombe Aigle plus de 26 ans na Congo Michel Kombe Aigle et puis Ghislain. Merci à toi qui est à la réalisation de cette émission comme vous le remarquez des très belles images, un beau plateau, c'est grâce à toi Ghislain qui est derrière la caméra et puis à la réalisation de cette émission. Oh Bettini. On va disparaître donc bikaka. Idéologie toujours on va disparaître parce que Nchili a la lunette à Balanciaga. Donc c'est ça quoi. Obi lunette à Discord na lunette à Balanciaga. Donc on va travailler avec na quoi. Ba blouson Bettini ça va disparaître. On va disparaître donc on a chapeau ya disparaître pe. Ya disparaître on va Balanciaga na si on n'a pas de disparaître na chemise et l'ora makolo pe a disparaître na chemise non pe ya square quoi gizoba bani donc c'est un peu ça mais ndo qui libena net bana ntili bala ina méchant ba yesu miso makasi non zaka idéologie bika tokoli bongo za idéologie tokoli nango donc to forcer zate quoi donc c'est normal
danger. Presque Wakali. Il y a des paris qu'on aime. N'a pas eu à Paris, donc plaisir, mon azo. Donc, plaisir. Dans Guy Verlaine Zongo, Armel Kayala, na Dijon. Donc, Bambote na Binoto. Ya Willy Moucheni. Kodamboka. Danger, donc Braken Bayaka. Il y a Batania Bayaka. Mais ça va monter, non, la moko est pour nous comme ça déjà. Il y a grand prêtre, quoi. Il y a grand prêtre, garçon référent, c'était Divoka. Donc, Gilles Vassimba, Tania Mukoko, les leaders, l'infinitif, Star Angeli. Donc, n'a idéologie, quoi. Donc, maître bienvenu face au procédure, il y a Rosangate. Trésor Simbi par Rosangate. Maître Kissa Ankara par Rosangate. On prend. Qui la bas junior par Rosangate, n'a idéologie. Maître Kazi par Rosangate. Bon, Paralingomba Charlie. Paralingomba, Charlie Paralingomba, Petit Noé, Dadi Moula. Francis Dibaya. Donc, Charlie Rubenga. Oui, et ça salame les kaka. Donc il y a bola. Donc famille il y a ngoma donc daebisayo donc bachira busa so boka mjeto inami ya busele ya busa tira busa baba la regarder le tiala de génération j'ai eu attaque donc trésor pour tu à Gaga Kisamboka Mambembe donc en tout cas donc la famille est sacrée quoi. Merci. Donc Miembe yo donc merci beaucoup Paris, merci beaucoup la France donc en tout cas habité quoi. Merci. Na retenir yo parce que au clôturer cette émission au Yimba Mamouké. Merci à vous mesdames et messieurs fidèles internautes parce que votre attention a été particulière de nous suivre du début jusqu'à la fin. C'était l'artiste et musicien Miembe qui évolue bel et bien au sein du groupe Team Watt alors que sa chère a hérité Watanabe la Poulga qui séjourne à Paris ensemble avec tous ces musiciens basés en mission de service pour un studio na Bango il y a album Chemin de la gloire. Chemin de la gloire, Boyo Kaba chanson. Merci, Maman Présidente, Régine Ilunga. Régine Ilunga, Oussama. Maman Présidente, le là. Na partenaire nangai il y a Marie-Hélène patronne ya MHLMB na pesombo tebele na pesimbo na maman Emeline Zemba na pesimbo na frère Chala na maketa na kati ya ville ya Nebraska na pesimbo na Neo Tam voyage na pesimbo na Jamal Mukuna ya coach mascotte et puis Jamal c'est Tomo na pesimbo tebele Natigali Bino Miembe, mais continuez toujours à s'abonner sur Congo Révolution, la chaîne de référence. Merci Ghislain, merci. Ya Teddy Voka. Ya Teddy Voka. Ya Breken Bayaka. Mère Nabiso. Voilà. Allez, on se retrouve au prochain numéro, mais je vous laisse accompagner Miembe. Aïe, merveilleux Bino, Di Coco. Au prochain, merci, au revoir. Les chiens bois la caravane passée mongongo ya wapesanga presta comme botiba jaloux bambi sa terrasse Bozume kanga imbise bala monene Gucci maître bienvenu faso mwana ya Bintu papa Brooklyn Adoba Geya mon directeur Trésor Simbi la banote soit là tout ogelo voilà te babi les chiens bois la caravane passe na ba nelonga elonga za misike les chiens bois la caravane passe mongongo ya wapesanga Gucci nange boti ba jaloux bambisi a terrasse bozomi katedi mbisi bala monene Gucci maître bienvenu faso Adoba Geya Trésor Simbi Trésor Mputu Jean-Paul London. Voilà. Merci, Lisa, merci, bye bye.